bozoya biya ya trop bokabeli nzambe makambo mosusu etali ete asa commission na mokila bombi na ba difficulté ba dégano leki kilo moza titulaire kolia susu ye mutu na prière azolo banzambe na nga tala baninga bazwi bongo ngai na mokila azwaka batelaka te mazo senga ya mingi or babaka fe jouer na match ya quartier voilà na quartier ba commission ata na sali tokokama tobeta déjà kala na quartier footer mozo koma na sali koma titulaire zoba aloba na yo batela oyo zwaka po peso ya minene ebele bokangami nazo peso conseil nazo sukisa yo kanga très bien mon frère o pena so landinga merci nzambe asala pona bato basambela kaka te yo kanga lelo asala pona bato nyonso ba pasteur balobaka commentaire po biki nzela nzambe nzela okota lola omona kate bato mingi basambela te me banginda koleka bato ba prier me batikala piaka loi ya mokili na loi ya nzambe eza mibale me mokili na ye kosambela eza direction mosusu kobonga pe direction mosusu balanisa esimba la plupart ya bato bakokende lifelo oyo bayebi nzambe te me bangindi awa nyonso basimbikisi te loi ya mokili bima luka omona lipa me bakretien loka bayebi nzambe baboya koluka bakanisa kolia bango komi ya lola nazopesa conseil na molimo okozala sire me na kovivre okokufa noki soko oza vrai chrétien nayebi ya nzambe oyo eza tour ataki kwata na vraiment bamutu soko mosambela kanisa kwa 6 classe po bato batanga balingaka bakopa sete tokeki journale nabebisa bagage nanga nga na utala ofa nyumba mutu kanisa soko aprie mingi akangi bilbe tokekopa nanga eza mutu mikila place balali nzala akanisa kwa kome étudiant onzela nzambe ate 6 classe banda na se ye moko kolo mokila sikola bato asala makolo bongo anyataki nye asimbaki to te simba me kolo mokila asimbi mpona soki humilité euti na ye moko moto asala biso yo oza na nzambe me mpo oluka minene place bolali nazo te original yaomoni nga na timbela nzambe aza na nga me kwata kobonga na nga eza soni te nga nde kolonga na kosufri na nga bowolola sache kende ke bobetelanga maboko nalela na butu nalingaka eloko te nasobena makambo so oyoki nga original yaomoni nga challenger la vie appartient au courage eza vrai oyo tu bazwi esengo oyo bateleli bato te bapesi nzoto na bango courage soki obi kobima okomona kongo mpasi te loba nde mofuta aza mota ya mabe soki otimbi okoke kote bafuta bien kozwa kimia vie eza kotatone bima baorge afo tia bia malunga ayoki ayo Vous avez comprendre. Oui, 2023, yango na pesa secret vie. Boleli le litro. Secret vie na 2023. Nazo bana polele. Ko yaka na makamte bakanganga na ndika batabe pembe na ngati. Ngao bakanganga ke kuna. Bon. O fi yango so simba te. Oza na jini. Bon. O ba so ba mona wat. Na botama na mbo. Tu yabiso tu mitakala. Ouais. 24 heures. Donc on a fait son conseil. Joueur a tchaka bina match ata za défenseur na ngaming na CT. Corneille so foliko likolo baganga yake masoko no pesa solution na bataka so ba rapengana na tia vu forme na niveau ba para ba lobe boy koyoka para nyo so ke la mo anema on ntela passe o so ko la ni bango bimi bebe ko sela bango ba ku fote kanda ndaku okay bona para bo bata yinga metika ko bomana ngeza ntela za ya zamba kendo fa na bangungi 3 mois yaka na 3 sac ya makala donc ko te ko mi sima ba ko changer langage moi na pesa ki maye les bandel ba mona ki pasi foi ba vie au trahir yo to kozali paté conseil sérieux na lo ba facilité ça na mokilité o matokita depuis là la facilité zalate moi na moko yaka na nzela kwata bongo yo abeta mafimbo aganga fimbo aganga makama mikia bozo me mavi na maseki danger ko comme mpaki rolata yo ozawa okotelenga ta munzoto kosila makasi ko mukolo li peza te kotenga kwa taba comme na kati ya mai mwa nanger exact misuka ha okotika ka bolo kwa taba la via isai yako na ala bele polele nazoka pasteur John ya basala kana bia premier mi-temps te soko occasion tia parce que roupé to be équipe gagner deuxième mi-temps soko c'est 0-0 sango ke de tinanda ku bolo la rataki bina mi-temps to gagner kala voilà papa oza mike maseki tozali awa babanda bara vayo tuna bango place baza bapere mona baleka piaka balangwaka na babara minene koleka oyo babara bale kufa babara ngo bateke koma bandako
ata betri sola kolanga lokobo mona ba grade item la bondima Exact. yo na yesi mozo tshela batu ba ya ka terrain est-ce que réel bani na yo e banda va yo kuti koku yo kokole sakana mikumba vi yo ndeko telenga na nzoto okoma nganga so babikila ya ka soke eleki koma mukolo famille nyonso kokende mutaselo kabana ngai ye ndeko na alobela yo ouais pia kera tana arabi so talega defa foki mapembeno ndela lingai ayiba wana mbange kitiri kolanzala matame koti elenge bubuki bon maboko sili makasi ba rotation le kimi sune bele ela on dirait uti hôpital on dirait zobela woso ka zoba ko kosele bele pour mo kata 3 jours na zobela yo wana komi ridiki na ba pire yo ba chepoa bando ko nyonso bakimi so que tela mtata na fenêtre bibolo banaza nazate et comme trop tard nana ko yeba ko panzaka na ba 2020 entre na ba 2028 2035 na peso ba schéma pour yeba que l'air yango yo profiter longwana fiasa bato kotika na place bato ba kozala te yo mo mema on a danger ba yo kanga merci ya moninga na saka suma sécurité je poussani na sanga ndako ko lala menati ke bana fufu ba sentir que tata ala kia kopi na nganyo sono ko sala ko pesinga sengo na miso abatu na zamu mutu so baate OK ma ben ozo sala amozo lula be OK fo mutu même nzambe pas no sa disqualifié ayi na ozo sona lipa na makamususu mozo lula mususu de côté ozanga position même na terrain jeu coach abenga na joueur so mona zangi place bala kitama tama yaka eko bima bokufa na loyenge beba passe motele mate ba boma bino na accident ngulu OK comme na 35 à 40 ans on ba place ni kobeta na tala ka paiement ndeko nanga misala ezebele nzamba sala o leki classe ba mechana adana batanga wa to ba bengene ba na lolo bazaki ida bilanga côté na na tangisa bango kura bila bon oyeba na pesa ba conseil mutu makanisi moko ko créer musala sa ba pesa kaka minene peso beba na kokoka te olandi masolo shikita betela ki okoti na mbutema yeba bengana ke pasa imibi na compagnie yo kende ba kozwa yo bon malo bane bangise to kende te mundela futaka mabe pia ke kotika na quartier ko betaka ba dama 100 francs na ja 40 poko ça 2000 francs journée 6 mois. Quelle perte, même ce sont les qui ont le courage. Vraiment. C'est ça les Guinéens. Et puis, quand on a commis à 6 à sous, quand on a bakoko karabakufa ça yeba. Il koko yenda. Aïe. On a 2000 kende ngumba. Nzamba pambola. Wa yo ka nzamba pambola. Pasteur Joy. La nzambi sa yo, ko sala la piaka te, piaka nemi numéro 1. Oui. Tchelo na musala longola soni, ba se kayo mais sans frère. Oui. O alingaka fi, o alingaka musala. Eza bongo. Zoba zate. Na côté nyonso mbonge piaka. Oui. Soko mani mutazo chola, ayebe le côté, est compétent. Ouais. Nazo pesa conseil, ba simba kisi. So ni nzambe okotoka. Oui. Nzambe va pesa sengo lesaka na passe, okolela, nzoka nde kolela poso maye, mayele. Na suka soko jeu sengweye. Na zo biso polele. Dans banzela musu yangani te, nzambe nda ponela yo. Avo simba fole kana kwata. Oko kende bikenda kenda eko simba ka te. Tina suki moko tala te skwa komi na suka. Pa afongoli je. Oh. Ukabeli nyo solo la. Et puis keba na mobola zo senda liyomba ngasa na ajamuke. Kima e. Ako mi boma. Malika mke lole yako yo osenga lola lero. Na jo osenga lola yo. Vraiment. Pas de John sisi makamnete osenga lola. Yo boy te to link token me yo osenga lola. Osenga ngava. Yo osenga lola. Ikamne tungisho ngomi boma yo. Bon. Ola amta benanda kutoka na tonga ne kola nzete. Ola tibe. Tanga na mutazo bali ko bima wapi ko pesa côté nini foto tonganda ndako wana mutu. OK. OK. Même tama yo tala takaye yo. Yo tama na mutalembi vi. Ah. Oh. Nazaba no pole. Tala la sekina. Wako yoka ayoka. Challenger ala na fulu ba sekina complet. Oui. Zala kana esengo nyonso partout za mukini nzambe nda sala. Oui. Kopiaka mukini foti te. Nzambe nda sala ngo. Ouais. Keba na moteur zo kumisa lola boy mokili. Fo.
mokili nzambe ne cha lakisa biso ne to banga nzambe poto ko talola na ye moko zote ya biso mona lola te ondi magana makanisi yo senga biso mbongo frandi po renye amo za perception mokili metola ndalola mbango na to zana ba 20 ans to tika 60 wapi yo bate yo so bika pasa ouais ça vanité mais to pesi mabonza vanité za wa mais zo kende poto zo kisasa boni boyeko tamboli pina mu ndeko na lobaka polele tozo to so pesa maloba nzambe mais comme ça biso ka to poso le baby to kelife likola pia ya piaka l'exception zela bolinga nzambe ngam na terre bino bano franc mais fina bino boluka poso boluki te bana bakokola te zala clair na mateya oui bolanda mukirite nyonso eza vanité basinya lola nyonso ekoki mpona mitema totamba na kobanga nzambe mpo lioko tokokuta biso toyebi te mais eza te le topie olingi osomba voiture kobebisa salaire pamba omi na lere ya suka seme ya bateya bino nazaka noir sur blanc yango na bimi mabe likolo ya vérité wana tiaka makambo ndenge eza kolingaka te ozwi moninga lela pesa moninga shema kozwa soki azwi aza na 2 personnes bazozela ye kongo ezokufa mpo nga nazwi nalingi yo te nazoki lobeta to nakomba kongo me nalingi nyonso bokemba or solo kongo fo eza soki ozwi baninga balia lakisa kocope te ezaka bote esala art omoni moninga na pasi to kopesa te explike ye oyo omoni aleli console ozo comprendre pesaka baninga ta oyo omoni ekosenga kabele lelo so ekomi 3 fois kima ya nga komi soko abilanga analo bapolele moni kokabezaka do do ezaka nde na bale do eza na mécanique do eza na kitiofa do ezaka na kokaba te kokabeza mawa motema apesi oyo lelo olobi koma habitude te sepe ozopesa moto kabela moto akende aza piaka kaka lobi mokolo kobaka eza te ndenge nopando sango kakabaka te awangani ndenge obomba ye otambolaka na goigoi te ya kobomisa noki tambolaka na attaquant soki opesi 1 po azonga soki asoni ndenge kabela ngai nakende te seka centri ke epa aza motu fo aluka challenger bateya bino serie yango naningaka bato ya ngai mpa na nga te okoki te kufa yana yokeleki petela kwa kokufa te alors on comme une utilité d'ailleurs kende boulevard na 16h telema na katikati kotelema te sera babita ngitaka mbango katsa kanga miss voilà longo na nata biso nde tokoyeba résultat na yo bon tambwana na adresse na poche oso tozwi toyebaki azaka pa badudu bon oyotia bato kaka na bano polele ya na masa moso okutana komi lokwa sija libaku omeme na cope na lembi osala benga maladi mozosenga mbongo na nga otambola ta makolo ati mpo matete na okoka te osomona na mbongo asengi otambola na bolole bamemaka saki ya kilo bimema mema te pesa na marchandise okoteka nangola masana na mutu waka edi voilà vraiment tala oyo koyoka merci soko yokinga afungola bapiste clé makasi au 2023 tambwana bataka oui tambwana mutu pas au créer schéma masana moko alobi tokende boya lingaka mutu na lera piaka zondi ba condition to ya piaka wana taka oui masa to beta boya toke to sa boya bon poko bongesa kwa liboma kote boko chaka te kote mbongo robima ela soko yebite omona kate olamgaka 5h ko paya kate mukolo kolemba makasi ne mukolo chance mbongo robima oyo schéma oui yo bateya ote oui nyama ni nyaboya kobima bamemele mbimbi malgré tout kolia eza ofele yo mona nyama moko bima baninga bamemele mbimbi rien kolia eza ofele oya bimita gamaka te place ofele bapime ni bon place ya kosomba bakomemele na nani soboyo tala nani yaya nzamba pambola le bébé makambo eza sérieux o eza plus que sérieux loi o eza na vie yango na ko soma kamisusu koma banyama lokola bandeke ndeke nyonso mobali nzamba pesa ye autorité ya kozala patron na makanisi lokola motu ndeke mobali aza wana avati azemi fasala zala soko zalela ti sombanda ndaku ndeke moko te mobali atia azemi sa zala ata alali na mwasi 100 mois mwasi atatikele mutu akala jamais atia azemi tokotia bana wapi tala ngama lokola ndeke
so monika ndeka sali zala seka ngaba abala. OK. Mais na biso eloko te. Pour comprendre. Na biso so comprendre calcul. Oui. Ndeke. Jamais ndeka lalisa maki na zala muninga. Jamais ndeka lalisa maki likola batol. Jamais ndeka lalisa maki wa. Ou bien mona lidusu moko ya miri ya mulai bat ko komate. Akomisa ngo zala na ye. Conseil gratuit. Yo kama na oloba. Or ndeka ko cha bandeka basi ise mi 30 ba ko kangete pour kasho bandeke. Exactement. OK. Kalikini ndeka so mona mabeso ka chemwa si ise mi sa zala ndira sa ensemble. Aye bana pete ye ko ndeke ba ko cha kana ngungi na nini. Soki ndeke za na calcul bongo yo mutu ma ele zate koma. Zemo chato balate kende ko landela mono tika ta 3000 francs. Bon. Zala ta pia geza ka zwaka te wana kima bana. Ozozo mbongo ya kolango zo mona me kotikela bana zo kokate. Mais na nzolo senga nzamba pambola. Bo sala ba dega bino moko na zo bak na ba kuto kota. Bo kota na ba poche bo mikanga lo kwa singa kure be biso ko mbeli pa e pandi kura. OK. Mwana na yo uzana yi. Kende be tata suivi rien. Mais so ko zui laro kenda kana nganda. Mbonga ba de biaro mela kame kote mwana fandi. Ozoma ke yana nga mama nanga simbela nga mwana. Ozomona tiki atandi makamena mutema paza na charge na ye. Mbongo nini ya sala so tali kutu yo za mukola mobile ya ndeko na yo. Makamna aloba. Organisation ninyo ya za nango pa bombelo bana me yo za ngamba ba fête mu. Ya moni sala attention. Le kum so ko yebi ko gérer ngo te ko memona risque. Oui. Bomi kabina le kum. Mais bobo ko pesa vie raison. Or le kum azala kafaya. C'est la garde. Avant même ma camion à trajet musique tala que essence ça wa. Combien de litres dans ça on prend qu'un voyage. Voilà. Pour que dans voiture na le gete ba bete ma boko naissance mon côté ko ko timi ko zo so. OK. So ko ba ko même ba ko timi ko na nani. De botika na vie. OK. Dans toi nzamba pambo. Bozo ya biya ya trop. Bo kabeli nzambe makamu musu c'est taliété. Parce que commission na mukila bombe na ba difficulté ba dégano le kilo mo ça titulaire. Kolia susu yeye mutu na prière azolo banzambe nanga tala baninga bazibongo ngai na mukia zwaka batela kate mazo senga ya mingi or baba ka fait jouer na match ya quartier voilà na quartier ba commission tana sali to kama to beta déjà kala na quartier footer mozo koma na sado koma titulaire zoba alo bana yo batela oyo zwaka pa peso ya minene ebele bokangami nazo peso conseil nazo sukisa yo kanga très bien mon frère opena soko landinga merci nzambe asala rapona bato basambira kaka te yo kanga lelo asala rapona bato nyonso ba pasteur balobaka commentaire po abiki nzela nzambe nzela okota lola omona kate bato mingi basambela te me banginda koleka bato ba prier me batikala piaka loi ya mokili na loi ya nzambe eza mibale me mokili na ye OK ko sambela eza direction mususu ko bonga pe direction mususu bala ni sa esimba. La plupart des bateaux qui ont des feux, oh bah yebi zambete, mais bangindi nous sommes simbikisi, te, le mokili bima lu comme on a lipa, mais bah créer ça le cas bah yebi zambé bah boya konduka bah kanza kolia bah comme ya lola. OK. Nous avons besoin de conseil. Oh, na molimo okozala sire, mais na ko vivre okufa noki. So, soko za vrai chrétien na yebi ya nzambe, o c'est tout rakati quoi ta. Na vraiment la mutu soko mo sambela kanza kwa sisi classe. Bo bato batanga baninga ba kopa seti. OK. Tokeki journal na même sa bagage nanga. Bon. Ngana utalo fa nyumba mutu kanza soko prier minga kangi bible tokeka ba nanga za mutu mikila. Là si balali nzala. OK. Akanza kwa comme étudiant. On dirait nzambe ato sisi classe bandana se. Bon. Yemoko ko mukila sukola bato sala makolo. OK. Bongo nyataki nye asimba kitote. Simba. Mais comme qu'il a si, asimbi. Voilà, c'est que humilité outil na yemo mutasala biso. OK. Yo za nzambe me pa luka minene. Place bolali na zote original. Ya moninga na timbela, nzambe azana ngame kwata. Ko bonga nanga za soni te ngande ko longa na ko souffrir nanga. Bo wolola sachez kende. Ke bo betelanga na boko na lela na butu. Na linga ke loko te. Na so beno makamoso yo kingo original. Ya moninga challenger la vie appartient au courageux à vrai. OK. Oh tout ba Dieu sengo o ba teleli ba tuté ba pesi nzoto na bango courage. Se ko biko bima o mona Congo pas cité. Le bande mo futa za monter mabe. So po timbe ko ke côté ba futa bien ko kimia. OK. Vieux za ko tâtonner, bima ba or chef tia bien malunga. Wa yo kya yo? Là tu ça comprendre. Oui, toujours. 2023 yango na pesa secret vie.
Boleli le litro. Secret à vie na deux. Nazolo bano polele. Ko yaka na makamte bakanganga na ndira batabo pembe na ngati. Ngao bakanganga ke kuna. Bon. O fi ngo so simba te. Oza na jini. Bon. O banso ba mona wa. Na botama na mbo. Tu as biso tu mitakala. Ouais. 24 heures. Donc on a fait son conseil. Joueur a tchakabina match ataza défenseur na lingamingi na CT. Corneille so foliko. Likolo. Baganga yake masoko no pesa solution na bataka. So ba rapenga na tia. OK. Vu forme na niveau ba para ba lobe boy koyoka. Para nyo so ke la mo anema on ntela passe. O so ko la ni bango bimi bébé ko sala bango ba ku fote kanda. Ndaku. OK. Bona ba para bo bota yinga metika ko bomana ngeza ntela za ya zamba. OK. Kendo fana ba ngungi 3 mois yaka na 3 ya makala. OK. Donc on te comme ici ma ba changer langage. Moi na ça qui maye. Les bandel ba mona ki pas pasi. Faut ba vie. Au très rien to kozali paté. Conseil sérieux. Dans le bar. Facilité ça na mukilité. O mato kita. Depuis là la facilité zalate. Moi na mo kwa yaka na nzela kwata bongo yo. Bon. Abeta mafingo aganga. Bon. Fimbo. Aba makama mikia. Oui. Bozo me mavina maseki danger ko comme mpaki rolata yo. Ozawa. Ko telenga ta munzo to sila makacho ko mukolo li pesa to tenga kwa taba comme na kata mai mwa danger. Exact. Ah, misuga ha. Ko tika ka bolo kwa taba. Ya je isai. Ya ko na ala bele polele. Ouais, la zoka paisa ichon. Ya. Basa kana bia premier mi-temps te soko occasion tia. Ouais. Pour ce qu'on roupé, ton équipe peut gagner. Deuxième mi-temps, c'est 0-0, ça on a que des tines en dakubolola, la taille mina mi-temps de gagner kala. Voilà. Après pour ça mi kema c'est qui te zalawa. Ba banda bara vayo, tout na ba place baza. Ba père mon na balega pia ka ba lango na ba bara minene ko lika oyo. Ouais. Ba bara ba kufa ba bara ngo ba teke koma bandako. Ata Beatrice la ko lango ko mona ba gravité na bondima. Exact. Yo na ko yesi mozo tshela batu ba ya ka terrain. Est-ce que réel bani na yo? Et banda va yo kuti koku yo kokole ka sakana mikumba vi yo ndeko telenga na nzoto okoma nganga so ba bikila ya ka soke leki koma mukolo famille nyonso ko kende mtaselo kabana ngai ye ndeko na alobela yo wa ouais pia kera tana arabi so talega defa foki mapembe no ndela lingai ayiba wana mbange kitiri kolanza matame koti elonge bubuki bon maboko sili makasi ba rotation le kimi sune bele ela ondira uti hôpital ondira zobela woso kazo ba ko kosele bele pour mo kata 3 jours nazo bela yo wana komi ridiki na ba pire yo ba chepwa bando ko nyonso ba kimi so que tela mtata na fenêtre bibolo banaza te et comme trop tard nana ko yeba ko panzaka na ba 2020 entre na ba 2028 2035 na peso ba schéma pour yeba que l'air yango yo profiter longwa na fiya sabato ko tika na place ba tuba ko zala te yo mo me ma on a danger ba yo kanga merci ya moninga na saka suma sécurité je poussani na sanga ndako ko lala mena tika ba na fufu ba sentir que tata ala kia kopi na nganyo so na ko sala ko pesinga sengo na miso abatu na zamu mutu so ba te OK ma ben on zo sala amozo lula be OK fo mutu même nzambe pas nous a disqualifié aina on zo na lipa na makamususu mozo lula mususu de côté ozanga position même na terrain je ko cha benga na jora zo mona zangi place bala kitama tama azede yaka eko bima beaucoup fa na loenge be ba passe mo telemate ba boma bino na ba accident ngulu OK comme na 35 à 40 ans on ba place ni ko beta na tala ka paiement ndeko nanga misala ezebele nzamba sala o eleki classe oui ba mecha na adane batanga wa to ba bengene ba na lolo ba zaki dabilanga côté na taxi bango kura bila bon oyeba na pesa ba conseil nous faisons ma kanisi moko ko créer musala saba pesa kaka minene oui peso beba na ko kokate olandi masolo shikita betela ki okoti na mbutema yeba bengana ke pasa yibi na compagnie yo kende ba ko zwa yo bon malo bane bangi se to kende te ndela futaka mabe pia ke otika na kate ko betaka ba dama 100 francs na ja 40 poko que ça 2000 francs journée 6 mois quelle perte même ce soit les qui ont courage vraiment c'est ça les guinéens mais bata ko so komi na 6 asuka tanga ba kokwa kala ba kufa sa yeba ikoko yenda on a 2000 kende ngumba
nzamba pambola oyo ki nzamba pambola Pasteur John bazia bisayo ko sakala na piaka te piaka nemi numéro 1 oui tshelo na musala longola soni ba seka yo mais sans frère oui o alingaka fi o alingaka musala eza bongo zo baza te na côté nyonso mbongo piaka oui soko moni mutazo chola ayebele côté est compétent ouais nazo pesa conseil ba simba kisi so ni nzambe okotoka oui nzambe va pesa sengo lesaka na passe okolela nzoka nde kolela poso maye mayele na suka soko jeu sengweye na nzambe biso polele nani banzela musu yangani te nzambe nda ponela yo avo simba foleka na kwata oko kende bikenda kenda eko simba ka te tina suki moko tala te siko akomi na suka pa afongoli je oh ukabeli nyo solola et puis keba na mobola zo senda liyomba ngasa na aja muke kima e akomi boma Madi kamke lola yako yo osenga lola lero na jo osenga lola yo vraiment pas John na sisi makamnede osenga lola yo boy te tolik token me yo osenga lola osenga ngava osenga lola ikamne tungisho ngomi boma yo bon ok merci tozalaki wana na Pasteur John je crois bolandi toli apete tango ye apesaka toli apesaka ngo na esprit te yo seka mazo pesa yango na esprit yo fongwama en fait Pasteur John ndenga na comprendre ye souci na ezalaka mutu abonga na vie na befort na ye mutu aluka mutu atikala goigoi te yango wana abenga yango toli apete tango nyonso azosenga esprit elamuka merci na yo oyo olandaki Safosi télévision la télévision de l'aigle merci na yo Anastasie Diayani oyo tango nyonso sungaka Safosi télévision zapakango et plutôt olandakango olaikaka osala nyonso po Safosi kende liboso merci na yo aimé moninga ya Anastasie Diayani to saluer batu nyonso bakolandaka biso et na saluer ma femme oyo tango nyonso naza na Irène Aluma soyo pe na bana ngai Diama mabobo pe Sardonyx mabobo mbala ya sima tokozonga lisusu déjà Pasteur John toza na ye année oyo bokoyoka ye mingi na Safosi télévision la télévision de l'aigle. Pasteur John merci na disponibilité merci na sagesse oyo tozwi epai na yo vraiment nzambe apesa yo bomoi molai abatelaka yo santé abakisa sagesse de façon que tant tozoya tozwaka quand même oyo ezokoyede bato parce que toapena batémoignage ya bato ke toli na yo etelemisaka mpe bato azali goigoy azongi akomi mpe koluka vie vraiment esengo mingi toko na sepeli au revoir bye